nanga navanda na mbanda nanga na ndako nayebaka te mama bokilo nanga propre bandeko témoignage eza somo kande bozoyoka somo basoloba nini nandi bosola na mwana na ye mwana alobi non mama naza fatigué bamakambo na ngai ifuna banda kosala bamakambo na ngai je ne pouvais même plus continuer à kokoucher na yo neti mwasi na mobali. Les amis, c'est elle la victime. Lisolo azobeta eza ya mutu mususu te eza ya ye. Le ti bomona ya ti mutu na se wana azo réaliser scène wana ndenge leka parce que ndeko na biso pour votre information akweyaki aperdaki connaissance. Talara aye kokuta mama bokilo na ye na mwana oyo aboti do mobali na ye na mère na ye. Ba beta na nzoto. À suivre. Tout l'analyse. Et puis, je reprends le temps que moi souffle. Et tu continues témoignage. MDG TV, Mafuta ya Sika, abonnez-vous massivement et partagez, faites large diffusion. Mbote bana MDG TV Mafuta ya Sika, zeli nga wabino na grande dame, bande konzamba mona papa mbolela ngai bino kana cadre actualité neto mesana oyela bino ba conseil, koyela bino ba sango ko pesa bino ba conseil toli par rapport à mokilo na mambozo leka. Bande ona ngai bamambo ekoma mwa ebele ekomi kokoma vraiment mwa ebele yango tolobaki en tout cas tokokanga monoko te tokovanda nie te tokoya po toteya bayike parce que on ne sait jamais bafrançais baloba mieux vaut prévenir que guérir vie ezalaka molai ntango mosusu oyebi eloko okutana nango lobi te mais conseil oyo koyoka awa lobi ekopermettre oyeba kose positionner bandeko bokolanda témoignage ya ndeko na biso mwasi bouti koyoka na ebandeli na mobimba na yango comment est-ce que ayaki ko surprendre mobali na ye na mama abota ye de temps naloba mama abota ye mama bokilo ya mobali te mama abota mwasi te mama abota mobali ye moko donc mama na ye propre et actuellement histoire incestueuse tozoyoka yango tellement ebele eza na jeune fille moko fallait nasalaka kutu déjà émission wana mais bon nayebi te pourquoi na postaka yango te quand nde toyebisaka bino ya moi ba contretemps sur temps mais il se pourrait peut-être totia émission yango na bamikolo koya ou soit version to mpe na format mosusu ya na jeune fille moko ya congolaise bandeko ebele bayebi ye surtout na TikTok oyo aza mbanda ya mama abota ye mama na ye abimaka na papa ya mwana na ye nayebi te so bocomprendre mama na nga pe son âme bon wana ezaka exemple écoute ça rien à voir aobima na mobali na nga pareil eloko mwa bongo et la fille bandeko ebele bamonaki bien ke batraite mwana ngo d'impoli bafingi ye mais il y a quand même des gens balobi que non une telle mère azo mérité respecter donc la fille aya kosala ba live aza kofinga mama abota ye propre mama ndoki mama ndumba pourquoi parce que mama nalala na mobali na ye papa mwana ye bota niveau bandeko pourquoi ne kosala émission o ne kosala émission mpona pesa conseil na koloba ebele te mais tokomeka juste komentionne mwa biloko moko mibale misato ya bamambo ezoleka na bandako na biso et récemment na kotaki kolanda ndeko moko kaka bainfluenceuse abetaki lisolo ya tata moko boyebi kaka vi ndenge ezalaka na parcours na yo obota na bokibolenge eza bamambo bato bele baleka na nzela wana ezala basi ezala mibali ou encore ozalaka na mwasi bokabwana to mobali bokabwana me bobotaka esali ke lobi oki kobala ta mosusu esengi mwana to bana wana baya kovanda na yo ndeko moko na mboka moko na Europe awa babiloko wana kutu esalemaka trop papa moko abala mwasi ne babota bana na bango mais esali ke azala na mwana ne moko abota na kibolenge ya mobali mwana wana fale aya kovanda na bango babengisi na poto aye tokata lisolo wana na mokuse tokata ngo na mokuse moko mosusu na babutu papa lamuki
akende ko se soulager tant à la mouina ba katikati butu a constater minda na cuisine e bana ko pela et bango na kata cuisine mutu bato bazali na cuisine tant ba yoki makelele ya mutu azoya babomi mwinda nzoka ne papa si amona ki mwinda akei akene na toilette take mbala moko na cuisine tant akoti afungoli minda akuti mwana na ye ya mobali o aya kovana na ndako abengisa na une petite fille ya ye ya mwana oyo babota na mwasi ne bazala na ndako akuti bango mitakala. Allez-y comprendre. Bamahambo bandeko esalema trop. Tant on lobele mino trop. Et le solo mo pesi na beta aka na chaîne. O eleka na France. Mama ndeko mwasi abengisi mama bota ye. Na kisasa mama ye. Quand ndenge to linga ba mama na biso, mama ya kozwa mopepa poto, ayana ko vivre 4 saisons, a sepela pe. Mama tanga ye bazo bavanda na bango pe bien. Ermo mama zo kende ba Château Rouge parce que basi ba lakisi e mbokati. Ermo mama zo beta mo ba tourna Château Rouge, azo somba ba blo amike mikazo na ndako, azo sombela ka bokilo na ye batanga wisi. Azo sayela ki batanga wisi. Oh yo quand tu mama no mabete quand même. Moi na ebika ke non. Batanga wisi ndenge bokilo na bimaka batongo makasi bino boye ba réalité poto mibale bele a poto balelaka ba mama mikongo akina kosomba batanga wisi aza kosalela bokilo e azo tutela bino bobika ba mama na biso nde bazalaka na mwa boyebi ya ba mahambo wana azo salela ba bokilo mo batanga wisi mo ba mélange na soki ba mondongo so biloko nini bokilo amela ndeko mwasi sans vrai arrière pensée mukomso na katikati ya butu ala muka amoni mobala ate na mbeto abimi na salon mobala zate ake ko se soulager mobala zate mais muto akoza la penza wapi porte ndako za kokanga abeti tour na chambre bana na ba chambre bana ya basi na mibali rien ouais normalité ndako za kokanga abimi na 2h du matin esprit kaka akoti na chambre mama bisiko mama bandolala akuti mama na ye likolo mobali nena se do mère azero vandela. Par exemple, donc batanga uso baneko no somba ezali ne popesa mobali bopikili ki bokundu banzoto parce que asantaki que nos performances ezaki na se bota niveau et la suite ezaki grave parce que ndeko mwasi abombaki secret mais tango a décidé ka betela moko ya bandeko ne na Congo ndeko na bombaki taki ko betela ngo tata na bango tata na sala crise sur place akufa quand ndebo yoka suite ali solo ndeko na biso mwasi wa beti mama na sala ki crise akota akoma boyo kango na suka bandeko kande na uti koloba bino ke bama solo o eza trop na bandako mobala bimana leki ya mwasi wana kuto to yoka ngo ya bongo ya tolemba ya ndenga bongo na ndenga ko sakana te mobala bimana mwana mwasi na ya na ndako mwasi donc babilo ko nezela moto bref na mukuse elo na yoloba awa eza nini elo na yoloba awa ezali bandeko nanga avant ya koyamba bato ya kovanda bato na bandako na bino vous qui êtes spirituel prenez le temps de prier et de demander la volonté de Dieu. Ah oui bana nzambe belé to za pressa ko sala makambo sans kotuna nzambe etango yindela biso to koma kolela nzambe ozaki wapi mais yo tuna nzambe azaki wapi est-ce que oye ko proposer likambo bano kanisa ko sala avant ya kotuna nzambe soka zalaki wapi nzambe azalaki wana mais yo décider que ça likamuno yo moko au décider que ça likamuno yo moko vraiment les amis bandeko ozana posa ko on est bantu to vivre en famille to za sociable des fois na ba famille élargie cousin mutu mota mususu bokola neka ensemble bosa pe bande côté mais to za la batu moko to linga ko vivre ensemble to pekisi batu ko vendre longo te ta mususu poza ina likanisa ko bengisa mutu ko décourager te ya likanisa malamu ta mususu ngo bikisa mutu wana na passe ngo sunga mutu wana mais zo ba disposition bondela nzambe okobengisa mutu mais aza obligé ova na ndako na yo te so ozobengisa ye po peut-être ya kosunga yo to ya kosalisa yo ya mabete melukelo nya nzambe ba film bela ba nigérien et révéla biso ba mambo belé mwana ye na ndako mais mwana naki na azaki ndoki na otoka témoignage mo récemment prophète mo apesi et tata mo azana ba business na ye azana ba mbongo
azali penza na bambongo na ye azali na business azali na 2 boutiques soki 3 et auta kobala baboti mwana tanga bali mwasi azali na zemi a décidé abengisa leki moko na mboka ba cousine ka ndenge ezala po ya kosunga bango avant de kwana aya tata na ke kosambela na mangenge akuta na prophète mo prophète wana yebisi bo alobi namoni obengisi mutu na ndako mais mutu wana azali na misala mabe etango aye misano nyonso ebebi siko tata atuni prophète naza na projet kobengisa leki moko na mboka est-ce que eza ye prophète wana yebisi na yebi te botam so prophète abangaki na ye alingaki na ye peut koloba te parce que bamakambo bongo ezalaka tellement ebele ke olobi likambo moko et puis après tourner mabe tout ça ou encore peut-être pe azali ne pe limité ah oui hein parce que il y a de ces prophètes nzamba olakise kaka peut-être une partie à likambo ou encore yemo aoza na discernement te to à comprendre parce que bamakambo susu eza nyonso te nzamba koloba na yo intelligence c'est ça la rapé et expérience et ça la rapé akoba peut-être koloba ke keba message eza boye soki eza eloko ozolinga osala fait attention et la suite ezalaki kaka ndenge message ebimaki abengisaka mpe mwana wana et puis après makambo nyonso ezalaki par terre donc awa insistance to mpe conseil eza ke ndeko olingi kobengisa motu to olingi ovandisa moto na ndako na yo prends le temps de prier de demander à Dieu parce que toyebanaka bilongi me mitema te mama na yo akozala enemi na yo tata na yo akozala ndoki ndeko na akozala moto mabe nalobi te bango nyonso baa mabe e toza mpe wana te mpona kokabola bafamille moto ya liboso abanda kopanza mpe kokabola nzambe ye moko ntango akeli mokili bible elobi il sépara la lumière avec les ténèbres ténèbres na lumière ekovanda esika moko te ndeko na nga ndimela ngai soki tu es dans les bons encore oza na bonzambe eke ndeko na yo to mama na yo to mobali na yo aza na misala ya molili aodétruire yo ezala kutu te ke o ya kosamba wana non il va te détruire yango moni yesu aloba naye kokabola mama na mwana tata na mwana eza par rapport ya l'esprit qui anime les gens ngai nakozala na bonzambe yo oza na bosatana tovanda te oya na mission obebisa vi na ngai c'est comme ça mosala ya diable yango wana Jean 10:10 il ne vient que pour dérober détruire et na suka à égorger soyez prudents les amis faites très attention ozovandisa nani na ndako ozobengisa nani moto aza pembeni na yo oyebi ye même dans des relations mwasi oyo ayebai mobali oyo aobala te azalaki nani parce que suite nango eza awa te peut-être tokotiela bino suite ya témoignage yango nsima mobali wana azalaki na misala mabe mobali wana azalaki occultiste tia banda kobima na mama na wana ezalaki mpona koconserve bapouvoir na bango nasi nabetela bino makambo ya inceste ezala baconservation ya bapouvoir occulte certainement naza clair makambo akolobi eza ebele mais je crois oyo nalobi eza essentiel et puis epesi vraiment lumière idée ya eloko nini esengeli yaya keba position toi surtout 2024 okolinga te osala baerreur lisusu parce que erreur ekomema yo na retard il y a de ces erreurs là so commettre yango so osali yango en tout cas tu dois attendre encore pour opportunité mosusu eya yana bato ebele baperda mabala likolo ya baerreur yana bato ebele baperda baopportunité bachance ya bien ya mosala ya nini likolo ya baerreur azala na mosala ne moko ya bien aye osala bêtise moko esaliki balongoli mosala evie bebi fallait attendre en fait c'est compliqué éviter baerreur na 2024 éviter retard na 2024 avosalika mozwa temps ko réfléchir et surtout ya kobondela nzambe bamambo ezopesa pasi ezoleka dans des ménages na bafamille na biso respectueuse donc bandeko na nga conscient nazali nango ya kopesa bino yango wana veillons quand des bibles ezoloba na biso veillez votre adversaire le diable rôde tout autour comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Que Dieu vous bénisse. Moi c'est la grande dame namoni bino mbala ya sima ba bonne chose bo s'abonner bo partager bo liker bo commenter et surtout bo partager l'émission na biso nabi ke bato bolanda biso bo se retrouver bo sepelaka et so peut beaucoup apporter il y a bino contribution ou encore apport en partageant nos émissions pour songa peka bato mesusu et aux amalamu mingi nzamba pambolela ngai bino tout le monde mbala sima merci beaucoup au revoir bye. Mais on a yoka na mutu nanga
na vanda na mbanda na nga na ndako na yebaka te mama bokilo na nga propre na yebaka te bazoloba nini na nde bosola na mwana na ye mwana alobi non mama naza fatigué bamakambo na ngai ifuna banda kosala bamakambo na ngai je ne pouvais même plus continuer à coucher na yo neti mwasi na mobali. Oh, c'est pas possible. Oh. Je reprends le temps que moi souffle. Mama Bokilo ayebisi mwasi ya mwana na ye Nick noki posa kolia mbisi ya mai kende sombelanga mbisi ya mai. Nick alobi naza na bana misala na koyi kotina mwana musala ki asomi mbisi. Mama Bokilo alobi kaka yo nde faut kende kosomba mbisi wana parce que yo yebi mbisi ya mafuta yebi mbisi ya kitoko. A isolé ya bimisiye azui contact azui mutuka na yake. Mais d'habitude soki awuti libanda akotaka na mutuka na ye na kati ya lopango. Mais jour wana tiki mutuka libanda afungoli portière atala boye mutuka ya mobali na ye na kati ya lopango. Abi o mobali akendaki musala me mutuka na ye awezo saa nini. Nde kokota akoti. Makolo kilo atamboli malembe ti kokoma na porte ya chambre ya maman. Nde ayoki mobali na ye na mama na ye moko moboti baza ko discuter mwana azwe sa mama makambo magoda wana nga na moni ifo totika ngo na lebi na nga makambo yango na okoka esu te na beti koto na beti kuna na beti koto na beti kuna na se ndako moko na okoka te wana Nick akoyoka mama na mwana ba akosolola ba ko négocier que ceux qui bazali ko beta ngo 3 fois ba diminuer comme ata 2 fois nde makambo ngwana na bandi boyoki. Nick zwa courage ma chérie loba toyoka o réagissaki ndenge nini? Nako réagir ndenge nini sur place masuba na suba sur place na koka loko na te vertige salanga na perda connaissance na kwei nakenda situka na se retrouver na hôpital natali papa bana nga nalobi oyo nga na yoki eza ndoto to eza réalité ebisinga bi oyoki nini azaki sûr te koyoka azaki sûr te tala yo na mama na yo boye ayebisinga okomi na trouble mental il faut nazwela yo docteur apesa yo bakisi asoigne yo moto ntenga bi quelle humiliation nga atomboka abike pourquoi koki kokoma ntina niveau kokanisela mama oyo abotinga bongo natela ngai eloko nayebisenga bi si réellement osalaka yango tika tubela continue vie normale mais soki osalaka yango owangani nzambe wana obimisa libanda
ngai te tokotala nga te nga na banga nzambe nga koki donc ozotala moto azo se défendre na façon nyonso olingi oloba nini nasali nini nabimi na hôpital vie eko continue normal et maman wana tellement abelaki aye pe ko reprendre santé normale mais bolingo nazalaki nango ezalaki sute na komo considérer lokola mbanda na nganga moko oui azalaki mbanda na yo fille na ye kozwa matanga mwana petite ayaki kokufa ifo nasala nini nakende matanga na bino sala nini kende matanga na butu wana nabimi nakie matanga ye atikali yo no nazolala paske lobi fo nakende mosala na okokolala libanda te malili esala bi problème te même lobi après mosala usati na ntango avoke mosala oleki epe oke mosala coach naloba kutu te nabimi nakie matanga kokoma na matanga biloko mosusu fo nazwa na ndako na nga oyo basalela banzungu minene babiloko ya olambela bakafe bati faki nazwa yango na ndako na bosani naye nazongi su na ndako oyo kutu nakende kokuta nga moko na vivant na misu na nga boye bango bamoni nga namoni bango na mbeto yanga nga moko nalala na mobali oyo yanga aokushe na omoni banani ye na mama na ye ambeto yanga te nzambe apesanga sans franc moko vous ne pouvez même pas imaginer na telema nayebisika keloko naza mokosi nazo inventer ba problème mpo ozongisa mama na ona village sikoyo koyebisanga nini sikoyo koyebisanga nini papa mama bokilo nanga na ndenge amona directement appliquer crise sur place oh non to mema mama na hôpital nga bimema mama na hôpital nga na okiete na mema mama na hôpital na ndeni mutakala na position nini mutakala oui mais na position nini non il a couché mobile aza likolo na ye il fait les rapports sexuels boyebaka please boyebaka lisolo moko na betelaka bino ya mwana mwasi moko oyo nazali kosala thérapie oyo akuta mobali na ye aza kolala mama na ye moboti boyebaka voilà mokili oyo oyo nano mona te konstate kezalaka te oyo nano yoka te konstate kezalaka te peut-être parmi bino ton alobaki histoire wana bolobaki coach lisusu est-ce que ko salama yango bozo yoka en live lobato yoka yaya amema mama neno hôpital mutakala naisengabi okozwe eloko nanga te kende kozwa maputa mama na soki robe mama na latisa ye mema ye na hôpital e mama wana na tension na émotion esala ye asala AVC sur place abujaka lisusu te alobaka lisusu te na ndenge liwe yaka kozwa ye wow na ndenge liwe yaki kozwa ye mama akufaka pe te akufi mobile aye kose repentir aye kose na ba pardonne-moi tu es seulement ma femme limbisa ngai wana nakomi déjà na bana mibale parce que mama bokilo nanga akufaki atiki nga naza na bana mibale makambo oyo etikala kaka biso mibale s'il s'agit de te payer je vais te payer nakosala bona